Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. On s'est fait pareil, Toro vivre bon côté. Donc on a vraiment, on a théâtre, on a rancœur. Mais on dirait groupe à Marie-Hélène, ils ont un groupe on dirait Wenge. Moi Wenge des ala moi 12 nango banini. Moi Wenge hein. Peut-être bien serré des aguilles sur Marie-Hélène Kotoyo, kuna groupe Lomé, kuna Muyembe gauche, kuna Kotoyo donc. Moi groupe on est moi 12, moi pas quoi 12. Franchement, groupe Les Réveils, ils ont groupe, surtout tant que groupe Aminé na Congo, groupe Les Réveils pays zalaki. Ils ont na quartier. Ils ont groupe moi kilo mais nous avons moi ebinda sara mamunae. Voilà. Ce groupe tinde yo longwa na otika yango epanzana. Non, ils ont que panzana. Maman Marie-Hélène place à Zazo continue musana. Alors continuer nae. Vous avez un bon terme. Mais oui, surtout côté na nzela na pese mbote. Mais yana batu misupe bozala sala ngai nga na ibanga na TVT na uta na ndaku et pas nga na ye na groupe na ye a formé nga abimisi nga na miso batu na sa ba succès zomo donc na ko nier en wata mukete so na monier na pesa ke ba respect belé to solo bien Adams to coopéra bien to kutani to kutana pe na Pierrot Ndombasi to solo bien Mama Kalunga Irsi Pechanga Black Line il pe to coopérera bien surtout kutani to solo la bien si la bisal ou place azali donc ba belé on za rappelle ba difficulté ba bilo muso ba difficulté pe sa yo bakanda sokozo tout sokoza au tourner bientôt na nzonzo tel que mutu ana penanga na ye elekate yo ke lango pe bakanda en tout cas ngane na kola na lo banga naza muta ba rancœur te na ranti yo motemo ebi période wana ozi ba Prince Chabani ba Massimo ba Elise Salumu Joyce Tambwe, Sapu, en tout cas, tout ça qui bloque mon godon efficace. Même quand on regrette, les bateaux, on a sonné sur la terre, on a basé. Des fois, ça n'a pas si bon. Il m'a dit c'est sopani. De 365 jours. 365 jours. Idée on est idée à Elise hein? Ben oui, il y a une salle qui idée nae, a commis histoire nae, a salipé groupe, a eu bien na lourd peut être na groupe Les Réveils. Abengiso comme partenaire, tout assister, tout ça, la paix, tableau, et puis voilà, film en tout cas, on a félicité et tout tournant, on a énormément et bien. Et puis histoire qui toko dans les calmes. 365 jours, les solo n'ont pas qui l'élo, tu évité. Et sous que tu n'as pas eu moké, tournant dans les calmes, au calme, mais projet tu es battu, projet sous kawapi. Les restes de l'histoire, ils allaient mieux, ce qu'on y a mis de Élise, ils sont vraiment mieux placés pour nous expliquer au Pénat, n'est vraiment tamboula. Et surtout, il y a un partenaire, pas simple bateau. Parlons un peu, il y a un qui est un phénomène, au phénomène buzz. On a appelé d'Acosta coach par rapport à buzz. N'habite Hollanda qui ont yoka kiango. Oui, na yoka kiango hein. Yo motango yoka kiango basali eloko ya malamu to basali eloko ya sentiment. Bon na roloba moni mon na biso ya kozala ba artiste oyo eza na mutu asa na ba ligne na azo memelango mais nde na oka ke il ba to ba soana ki mais c'est pas bon et puis ko soana na bino bimi na internet là vraiment na ko sepera na ngoteza bien te prochainement va changer ba comportement ko soit en plein air comme ça et puis bazo image ba tient internet donc ils a bien té ba ndonanga to tambola bien ils alara bien ba besoin de on baise babi que ça baise bon ba sali baise et cartonné sali makasi donc muto rotel mais la bango ezate donc bango nem ba sali makamba bimisi batu misuna poisa. Bon, on a conseillé bango prochainement ba sala ngote ko soit na ene singa no to soit na boye ba tient en internet c'est pas bon. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment
eza mpena na lignée, eza mpena na nzela. osona miso ni nyonso susi emema baresi basa na biso na lelo baresi basa. Exemple TV Kitoko. Rien à... Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Très chers internautes, Balandignon, sur la chaîne Nabino préférée, Exemple TV. Donc, Exemple TV est la chaîne où il y a sa cabine actualité solo, information solo. Vraiment, bonne année à tout le monde, bonne année à tous les internautes. Oh, bozota la biso et meilleur vena binonion sur Balandia Exemple TV. Quant à moi, votre humble serviteur Orly Kanza Mister Lovalova, autrement dit Avatar Mobutu Tonton Kan. Donc, boyebi kaka soki kan déjà bimi c'est que lelo penda donc ba question eza ebele et merci vraiment ndenge bozo la confiance ya kota la kabiso ya ko liker ba vidéo bozo la biso confiance ya ko s'abonner massivement bozo la biso confiance ya ko zala wana pona ko commenter ko pesa ka biso ba commentaire ya bien ko pesa ka biso vraiment ba remarque ezo la biso bien. Alors pour cette année voilà la première émission oyo ngai Orly Kanza nazo présenter bino lelo na yambeli bino artiste na bino toko meka un peu ko développer na ye toko meka un peu ko solo la na ye to betane mo bakati botuna ki biso vraiment na ba commentaire yango lelo to lukela ki bino ye to solo la vraiment boyoka oyo nini ya malamu akoyebisa biso soki akenda pe azali wapi azomona na tazo yoka na te botunaki lelo boko découvrir en. Je tiens à dire un très grand merci na batu nyonso oyo bazo soutenir biso vraiment na pesa bango pe ba meilleur ve na bango partenaire privé donc partenaire privé na biso donc merci na yo parce que ozo continuer ko zala wana ozo soutenir biso kaka et je tiens à dire un grand merci na maman Marie Noëlla, donc Bibonda, ya papa Lucien et Yale, et Glachukate, et pourquoi pas Fallon, Mama Gucci, merci na yo, donc na moni binonion, je vois directement Guy Moke Mikado, et papa JC Mangala, nakati ya Suisse, merci na yo, et Glachukate, nakati ya Canada, merci na yo, merci à Bobby, donc binonion so, merci na bino, lelo pena to betali solo, toko solo lana, artiste na biso, et qui est l'artiste, c'est Bobo Polesha, donc Bobo Polesha, deux années awa, Boye Bakaye, donc biso ngana bino ensemble de to découvrir artiste na biso. Star, bonjour. Bonjour Orly Kanza. Ouais, Star boni. Santé za calme. Star lelo ozana Exemple TV. Ba fan bazolanda yo, batu bazotala yo ba découvrir déjà na olinga yo moko en soi, oyebisa bango to vanina nani to zana nani et puis santé ndenge. Bon, santé on super à l'aise hein pour na ba ba ebingate moi c'est Bobo Polesha, tu comptes sainte donc na vanina Orly Kanza Mobutu. Tout ça l'émission. Donc voilà. Merci vraiment na vanina Orly Kanza tout ça l'émission. Boni makambo ba activité makambo nyo sezo kende. Ba activité ça est normal. Donc matina nga ko sala ba carrière na solo. Ezoke nango bien. Okobetela biso mo mukiye ya parcours na yo. Moi chemin na yo ndenge makambo nyonso bando banda wapi monda aru banda wapi ti lelo ozana niveau nini moi au recycler ngo mo muke. Oui, ngai vraiment na banda carrière nanga et pas mon ex-présidente que je salue bien, maman Marie-Hélène Lota. Na groupe Les Réveils, hein. Na utaka na groupe Amutute. Donc na utaka na ndaku malamu e pa na ye. Na zui tamingi pe pa na ye. Et puis tant na yo longwa, na ça ce carrière nanga solo. Donc parcours nanga vraiment yango na ba o ba ebité. Donc voilà. Donc yo uta na okaka pa maman Marie-Hélène mbala moko directement e pa ya na uta na ndaku e pa nanga. Na ye mbala moko na groupe maman Marie-Hélène. Na zui pe tamula yo wana. Après tant na longwe, na ça la carrière nanga en solo. On vous a connu na temps kala na yebaki bobando jouer bozara plus que jouer ma passa na collègue na yo bozara bobando jouer plus ma passa bien balé. Oui, Prince Chabani aza na poto oui. Ouais. Le Prince Chabani aza na poto yo tikalaki mais à part ko tikala wana tango zake pa maman Marie-Hélène évolution kenda kende nini po lelo okende na yo oboyi makambo naza toujours na kati ya théâtre. Donc na sala carrière en solo na kati ya théâtre. C'est-à-dire net yo boyo ça l'histoire no benginga na sali moi 2-3 tableaux et puis voilà. Ma benga puis na banzonzing puis naza ko évoluer. Na nga calme, na sens wana. Na sens wana. Ouais, yango na siko lelo. Et pas maman Marie-Hélène, si vous avez une maman au travail, ma réunion soit bien. Et l'on y est ça là que l'on. Bon, en fait, au mon groupe, maman m'a belé, hein. Maman m'a belé, n'a pas bêté. Quand on est à la
On a comment un peu dépaysé, c'est-à-dire quoi? Ils ont la masse sous à l'époque. Parce que là, on a l'ito et mokunzi. Boé. Donc, c'est un peu ça. On s'est sentir qu'il a un peu dépaysé. On a préféré qu'il se retire avant de et puis après, là, on a la carrière en solo. Mais pas mal que ça la carrière non en solo. Tant que le que non, bah master misu ba yakina lito ya maman mais kota la penda boende tinga boena yebi et pas maman Marie-Hélène comme on a Bobo Bolecha, comme on a ba Prince, comme on a bateau tout bazar qui likolo wana bozan. Mais non, on a bobandaki ko chapeauter likolo wana. Donc ndenge ni siko muto bando ko chapeauter sous likolo wana ezala ke batu misu ba yo tcha sous ba commentaire mabe. Ezaka un soupe départ ya lipasa no kendaki. Monsieur Tikalo Monica fighting up na ki so ya lobinga na lobito donc to tche. Non, ils ont un bon côté. Nga na longwe groupe le réveil wana no prince a qui na pototé. Azana on a groupe. Voilà. Donc ils allaient ka que tant épée ça qui na longwa. Na longwe na ninga mabete na ninga esprit bien. Mais il y avait un temps que bino bolongwa nzela mo bokenda ka pena Elisa, bokenda na Elisa. Bon, en fait, nga longwa na liboso, hein? Nga na longwa liboso, ba ndeko Elise ba yo longwa après. Tant que ndeko Elise a longwe, a sali mouvement na e, a commis histoire na e, a benga biso comme ba partenaire na tournant na film na e. Oh, ils ont intitulé titre na ngozali 365 jours. Ouais, na tournant qui na film na e benga nga, tout ça comme ba collaborateur, voilà. On va en parler de 365 jours, to betela moi li solo, mais fight nini to passe nini monaka ke notango za na kati ya groupe. Wana kati ya groupe et que au travail aux un bosseur mais esali ke yo ozala lisute olongwa. Ezaka nini? Monsieur zala nga ko ndenge ko chapeauter babana na kati ya groupe ndenge zala atonde. Ko chapeauter ne expliquer nga bien. Ndenge zala ke nazal clair. Ndenge zala ke non ba moni ke non artiste zu o wana zu petit wana ndenge bozo basi na groupe quoi. Ah, bon, on a évité, on a fait tout na ba sala ba blo wana. Nga vraiment banda na sali carrière na ngai en tout cas non vraiment na vivre na moi sur ça théâtre été. Oui, na lobi vérité hein. Oui. Na bi vérité. Bobo boule échapper bango bezaki beauté plus beauté donc bino yaki soko cheboye donc beauté plus beauté bino ne mba non sala pena. Musu batu bisu balela na kombo balobi ke bo sa ba mulunge. Non, bon, ils ont vraiment bon côté. Tout ça là, ils moussala na groupe le réveil. Na ranti yo motemo ebi période wana uzi ba Prince Chabani, ba Massimo, ba Elise Salumu, ba Joyce Tambwe, ba Sapu, ba en tout cas tout ça qui bloque moko don efficace. Même quand on regrettera le long ndenge bato na on a sonyo sur la tango na bazate. Des fois là ça là nga pas si bon. Mai de c'est sopani hein. Mais c'est sopani. Courage toujours na maman Marie-Hélène à continuer Moussala. Continuer Moussala. Parlons un peu de 365 jours. 365 jours. Idée wana ezaka idée à Elisa. Ben oui, yem ta sala ki idée na e, a commis histoire na e. A salipé groupe. Ayo benganga na neonanga lourd peut tous na groupe le réveil. A ben biso comme ba partenaire. Tout assister, tout ça la pe ba tableau et puis voilà, film en tout cas na félicitaka et tout tournant ben énormément et bien. Et puis histoire qui toko dans le calme. 365 jours, les solo nango soki lelo, to ebité et sou to ninga to eba momuke, ba tournant dans le calme, bo salango calme mais projet to eba te projet souka wapi. Et souka na nzela po etalama te lakisa mapete. Non. Film en etalama était kamapé. Oui, etalama était kamapé. Ah ouais, etalama te ba tournant et kenda. Le reste de l'histoire, vous allez mieux, ce qu'on y a mis de Élise, l'aime suivre vraiment, vous allez mieux placer pour nous expliquer au Pena, hein, n'est vraiment tamboula. Surtout, il y a un partenaire, un simple bateau. Tout ça, les films, tout qui au moni, ce que vous allez bien comme sous, au bien ici, il y a une émission, na kansi bo fongo la Pena, voilà. Merci vraiment, merci. Lelo, on continue dans le monde de Nzonzing. On commis au sala Nzonzing, on travaille na batu et belé. Tant qu'on a intégré dans le monde de Nzonzing, on retrouve qu'on a ndengeni. Bon, Nzonzing, on m'a bêté, ça n'a bien. Bah bengio, salut-moi 2-3 tableaux. C'était facile pour toi. Bon,
nga bon ya musala nga eza domaine nga ba bengi nga na moi 2-3 tableaux et puis voilà ba futinga mona nga na ke la facilité on a nazo tuna on a olinga na yeba mo muke eza par rapport ya tango ye osali musala na yo ne comme il faut ba futi mbongo no kei mais la facilité on a tuna eza par rapport ya batu oyo yo déjà musu bazali na kata groupe balenga yo babanga yo hein balenga yo les petits je salue mon frère le petit bambotene belé place aza batala de balenga kayo bayoka yo balenga kayo mais ce que yo retrouver bango déjà bazo chapeauter un musu bazo ba internet de ba cartonner moi force wana yo de ozaki na ndenge da libanda na chaîne akini mais ce que bango de ba na carte internet poto déjà ba yebi bango ma nyonso ba epata libanda e bangi sorte non mais bangi sangate bango pe ba banga ngate eza ngwa bandeko to sala musala moko omoni ngalo bana orli kanza eza bat mususu oui asa succès na poto mais mususu pas succès na kini metinga na sa succès na kini makasi il y a trop na kini vraiment donc ce temps là les carrezara inaperçuté omoni donc c'est-à-dire mutu na mutu kaka akangine coin na e mususu pa kangina poto yo po kangina kini après to bokutana eza tenga na banga oyo banga non to solo na bisoka to sai musala na sens wana dans esprit est bien mais le succès on est là nango ngai te sila tena nga ni nazala mais succès ezala ki wana ezali venda que l'équipe boye otiki mupepe l'équipe otiki mupepe ezala soute non na changera tena sana nga ni nazala ouais nazala nga ndenge bat baye bilanga bobo mpole cha tu quinta sainte sauf que dans le monde de théâtre un moko nazala mon année un moko à part ba théâtre tout ça la maman tout ça là est-ce que yoli comme ngana ngana tuna yango wana moko zala moi rare et mususu monani et mususu monani te ezara dia quoi bon ezala dia ma comme mususu privé tout ça nango omoni ozala ça à théâtre mais tu travailles aussi quelque part omoni donc c'est-à-dire ozala moi musala mo boye ozape na théâtre donc il faut au kabola omoni sozaka toujours théâtre côté on a pour bomiango so poza pe na côté musala na théâtre pour bomiango yo mona na kabola ga air moko na oza air moko na monanité mais air moko bomoni nga suna banzonzing donc na sens wana mais il y a eu des nzonzing oyo sala ou ba film o kenda o joua ba peso pe principal pe o kenda beta pe kenda pe likolo oui hein c'est belé ouais et belé vraiment et belé oui ça ba film est belé na sala bien ba tupé ba c'est là ba benganga pe ba félicitanga ba film est belé leti yo mo so beti calcul ba film ko zata ba combien de films en tout cas t'es mais c'est belé non ba nombre té hein ba film est belé dans parfaitement nombre té est-ce que ozala rapena ba relation pe na ba ndeko na yo o ba sala ba théâtre bozala na bango ba relation ni bozala na bango vraiment oui tout ça bien na Christian Shoga tout coopérer on est bien. La plupart à batu coopérer na ba kezaka bato ba utaka ba groupe évangéliste ba groupe Marie-Hélène pona non so lingu na kotanga pe bangote na travailler na coopérer bien na président Bobo Mano quoi tout solo bien surtout kutani tout solo li tout partager des tout et des rien tout solo là président Bobo Mano que je salue tout soit pe tabutu bakombolingi kima nga nzambe non eza kalate to solo bien Adams to coopérer bien surtout kutani to kutana pe na Pierrot Ndombasi to solo bien Mama Kalunga Irsi Pechanga Black Line il peut to coopérer bien surtout kutani to solo bien si la bisalu place azali do ba belé on mona mona robosa na ba belé ozaka pe na ba difficulté ba bilo musu ba difficulté pe saka yo bakanda soko za o tourner bientôt na nzonzi hotel ke mutu wana pe nanga na ye eleka te yo ke lango pe bakanda en tout cas ngane na kola na lo banga naza muta ba rancœur te nga naza nga ouvert nga lelo orli kanza lelo ko sala nga mabe na luka o pe men orli mo lelo sala ki na sepela été et puis tant to solo libongo na bosani il faut savoir pardonner aux hommes na rancœur on est arabien te nga en tout cas na la rancœur te donc yo le service que na groupe Marie-Hélène tikala po beba na te non papa nanga ezaka nango même yo orli sanga que non soit na frère no te ou bien sœur na frère to sœur no biologique bo soit ni ezaka nango muto ya bisote ke nga na famille nanga biologique non soit na te c'est faux tout ça batu to soit na mais ko soit na bino et même bino na rancœur te
boza air moko bo yokani bo sengani ba pardon ezala bien omoni le pardon libère so sali mabe senga muninga pardon ezala ngote ke ekokitsao ki orli kanza te omoni net nga za nga pression sen mabe nga na yo singo pardon a orli limbisanga nga za ba to belé so na bina tanga ondima te ba misupe ba journaliste mais moi nga mais oui na benge penza na bien te na ba chroniqueur musubo beba na bino na ba boye bayebi émission so ba talango bayebi nga za bonga na bi se faute chez uté pananga na bengo benda ah orli naza mutu pardon limbisanga prochainement non sala ngo c'était pardon vraiment tous bayebi et puis tant na benga ba kama po ba bayebi ke ba artiste yo mo yebi ne ba boud ba ni menga non naza na biloko nga non tala boye na ba bote nyonso ba magam nyonso boud boye nga vraiment na mi kiti sanzamba tombolo yango penza mbere na vivre le pardon libère soko sali mabe reconnaître mabe no senga pardon omoni mutu wana et osene sengo azala bien mais so sali mutu mabe do boudé ça non ça ne se fait pas et to vivre bon côté donc nga vraiment bandi on nga ba théâtre ba binaza muta ba rancœur té mais on dirait groupe Marie-Hélène ezala groupe mo on dirait wenge hein moi wenge ndezala mo ba 12 nango ba nini mo wenge hein peut-être bien serrane ezaki ya musu Marie-Hélène Kotoyo kuna groupe Elombe kuna muyombe gauche kuna Kotoyo donc moi groupe ane yaki mo 12 mutu pa ko ya 12 franchement groupe Les Réveils ezaki ba groupe surtout tangi ba groupe aminene na Congo groupe Les Réveils pe ezalaki ezali na quartier ezali groupe mo kilo mais nzambe mo ebinda sara mamunae voilà so groupe tinde yo longwa na otika yango epanzana non ezaki que Panzana, maman Marie-Hélène place à Zazo continue Moussana. Azo continue nae. Vous avez un bon terme. Mais oui, surtout côté Nanzela non pese mbote. Mais ana batu musupe bozala salanga yi, nga na ibana na TVT. Na uta na ndaku. Et pananga na na groupe nae a formé nga abimisi na miso batu na saibe ba succès. Zomo. Donc na ko nié en wata mukete so na monier na pesa ke ba respect belé. Ata ya budene nga na ya ka peso. Nga za bongwa. Nga ko zala par exemple to soani. Na moni oboye na osoliso so budi na ngana miso bato etaliga yo monde mto oyeba elongola nga ki bobo mpolecha te bobo polecha soko zo jouer nga mingo jouer technique bon franchement ngana omoni musa na biso à théâtre rôle mu kiena munene zarate nga vraiment na pona ka ba rôle te nga ko pesa nga rôle muta pusu na osala so pesa nga pe mu rôle muto mona verni na osala so pesa nga rôle pe na patron na bureau na osala naza vraiment exigeant que on a un rôle boy non mais harmonie que no mingi ba wara on dirait vana na bango bon mutano tourner mingi bongo ezande on a Prince Chabani dans tonalité ba oui ba tu ba film musuto sana tu za ba nigérien tu jouer rôle moto ba nigérien to lo ba neti ba lingala mo ba Nigeria etengama yo mona ngo na lo ba yo olata boy po anini po basi ba lula yo. Merci, comprenez que c'est Bob Polecha, donc l'artiste Azoloba bien, Azo se défendre bien, donc nous tenons déjà à chuter, donc il y a des vraiment na souka to betaka masoto zolobela lobela. Yebisa biso no mwa muke. Ezana ba makamu mususu e arrivé na yo pe komelio et suki sio motema eke na tournage bolobeli pe mutu mabe. Autant lobeli mutu mabe donc na yo mo autant okeyo se reprocher. Non. Moi vraiment biso na rêve tozaki ato kufeli au tourner tara oza na pona ote au kufeli mais ça l'effort ka au tourner film ane zala bien allez tant aussi ça tournage ne oche mawana o yande gono au kufeli donc makamona meza raté ngao munakanda non to na so poser donc maman Marie-Hélène na te biso mamebele tanga dans notre priorité na égola ko ta ba retraite ba jeune prière ba maman Marie-Hélène ti le lopé na vie na privé na continent en tout cas on a pendant on singe merci beaucoup na nzela la kisanga omoni to kola bongo groupe Les Réveils mobimba donc so za bozana moi ba dispute na mutu bo yokani et puis eleki nango le monde à théâtre batu bazobala batu bazobala ba liwa ba nini ba makamebele mais monde à théâtre le leza na matanga na habite so e bien. En tout cas, na ebité ezala bien formé ngai. Actrice moko auta ko kufa, na si ba message ne peso circuler auta ko kufa. Comme on a et puis corne ça na mort qui dit to sola. Il y a la mort, les artistes sur il y a pas gérer matondo. Mais a comme ça pe banzonzi internet pe ba yebaki auto to perdre na ebité.
Franchement, je ne savais rien. Je me topé cette information et puis j'ai présenté mes condoléances à la famille biologique nae et puis j'ai présenté mes condoléances à la famille artistique nae parce que le président Jerry Matondo peut to solo la bien, to kutanara to solo la. Ozomona. Donc ça n'a vraiment pas si. Dès qu'on informé na boy na Hollande lango et puis na kutana président Jerry Matondo. Merci au Hollande lango. Parlons un peu, il y a moi qui est un phénomène au bande qu'on a vu sur la phénomène buzz. On a appelé da Costa Coach par rapport à buzz. On habite au Hollande qui ont yoka kiango. Oui, na yoka kiango hein. Yoka ngo siko yende ngo yoka kiango. Yo mota ngo yoka kiango. Basali loko ya malamu, to basali loko ya sentiment. Bon, na roloba moni mon na biso ya kozala ba artiste oyo ezana mutu asa ba ligne na yazo memelango. Mais ndé na oka ke il paraît-il tu ba soana ki. Mais c'est pas bon et puis ko soana na bino bimi na internet. Là vraiment na ko c'est pas na ngoteza bien té. Prochainement va changer ba comportement ko soana en plein air comme ça et puis ba zo image ba tient na internet. Donc ils ont bien été. Bah ni onanga to tambola bien ils alara bien. Ba besoin de on baise babi que ça baise bon ba sali baise et cartonné sali makasi. Donc muto rotel mais la bango ezate donc bango nem ba sali ba bimisi ba tumisuna poisa. Bon on a conseillé bango prochainement ba sala ngote ko soana et ne singa notre soana boye ba tia on internet c'est pas bon. Ils ont sonité. Nous on ils ont vraiment bien été. Donc on a su qu'on a vraiment bien été mais qu'on changer ba comportement ils ont bien. Merci vraiment, merci. Nous tenons déjà tout comme on a biso na souka, tout comme on a biso na souka, tozo solo là. Merci à Anaël. Donc Anaël, merci pour la présence. Donc présence de biso bien et merci à tout le monde au bazo soutenir biso. Tout comme on a biso ok na souka, vraiment ceux qui moi message no souka zali, moi message à souka zali. Moi li loba souka pona batunyo so batala ka on a bato bazo lukayo na internet ba biozo mona na te. Absence de zoloba makasi oyebisa bangoni bafan na linga bino mingi na linga bino mingi donc nazali bolimbanga te bo soutenir nga ne bo soutenir nga ngai frère na bino leki na bino ya na bino master na bino nazali donc voilà et puis na pesambote Fallon Mama Gucci en tout cas yé aligné la mama makasi. Na pesi mbote na grand frère nanga les rassembleurs bobon Polécha les rassembleurs na Paris donc ngapelé ki nous na kina wa bobon Polécha donc tozo bosser kaka Dems moi en Allemagne mon grand frère place oza na linga bino makasi et puis numéro na ngeza 081 021 075 8 à la fin 081 021 075 8 voilà. Merci vraiment. Merci pour l'invitation. Merci Ndima qui vraiment au Ndima invitation à Bisso. Bien remercier Bino Makasi. Orlikanza Mobutu. Merci. Merci à tout le monde qui nous ont regardé na Asira Boyoka ki Bissonde to solo la ki to lingato yeba l'artiste Azawapi Azomona nate pourquoi et en fait à Ebisi Bino pourquoi Azomona nate Aza Hermona Misala Aza Hermo Boye donc Yangwana Mutezo Sala qui Amona nate et moi Orlikanza donc Mobutu de la presse donc Tonton Khan, non Ebisa Bino Kaka Bozala branché. Merci vraiment à Chris Nassima ya machine parce que Azawana Azozo Kaka image. Et merci à tout le monde qui m'ont soutenu vraiment de près ou de loin. Na moni bongo Guy Mikondo donc na Katakin Awa doabi tonton Morazo Borama parmi bato poto donc Guy Mikado Guy Moke Mikado donc merci Nayo et merci à maman Marie Noëlla, il y a papa Lucien Eyale, maman Marie Noëlla Bibonda, il y a papa Lucien Eyale na Canada et merci à Zoé Kumba ya Bazoé et merci à Fallon maman Gucci donc merci Nayo et merci encore à Marie-Jeanne Makwakwa, merci à Nicole Achiki et merci à Glashukate donc Glashukate na Kata Canada, merci Nayo et merci à tout le monde qui nous ont regardé. Bato nyonso bozo continuer ko chaba j'aime bato nyonso bo liker bo continuer ko liker et puis bato nyonso bozo chaba commentaire bo lembate ko chaba commentaire parce que biso tozalaka na bino tozawana ti mukolo oyo bino bo lemba biso te biso pe to lemba bino te. Merci vraiment, merci à tout le monde. Quant à moi je vous dis retrouvez-moi encore à la prochaine épisode. Check, c'est pas pareil.
Beauté, oisa Brand Cosmetics UK, oisa produit en doto et non la rabatache. Sopilini cosa na tema ko ya bien ya propre, oisa produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en doto. Donc, ce que vous intéressé, vous continuez de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à la 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors, ce qu'on a dit c'est Nzambe. Bon, mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango. Alors tout bando que rememela bango parce que par exemple la télévision, les appellent exemple. Donc tout ça on a pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, pendant touché dans les camarades Barizi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Ils n'ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est pour un savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on ba gag. Ba télé-réalité, il y a artiste. Ba vie réelle, il y a artiste. Ba télé-surprise, il y a artiste. Boandozoa, ba film congolais, il y a artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préférée n'a changé comme Barizi Baza TV. Ba te belé, ba retourner zéro bêtise dans le rôle là qui yango. Et comme Barizi Baza TV, mais zéro bêtise et zakuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise n'a qu'à Barizi Baza TV. Pas de bêtises dans la Barizi Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon, oh. Barizi Baza TV. Bon, ça n'est RT. Barizi Baza TV, bébé TV. Barizi Baza TV. Chaîne YouTube, nous avons l'actualité, le théâtre congolais, le film congolais. Oh, bon, nous avons en bonne et difforme. Car à la Katia. Barizi Baza TV, abonnez-vous. Yo pour yo qui sango.
partager sango. Yo poyo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na ba rési baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Bellevue TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ni ba rési baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Kananda kumbala moko soza mpesa batindelo wana Airtel Money batindelo wana Tigo Cash batindelo ezala TP ekomi. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Yaka Europe na Kinshasa. Agence de transfert ya sir à domicile batikelo pa na ndap. Ebimelo pa na téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro asisi masolo wana. Yo benga numéro na PSO na Belgique, partout en Europe. Au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant ni monga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Fastro. C'est véritable vrai chérie. Miss Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko, opesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka, RDC 89 031 62 86 batine le mbo. Ezala tepe komi. Kaka ngaki sinjoka kaka ngandimi pour la sina swaki. Non, c'est dans quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1. Agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonios, ba gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko le belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs bangonios to le bela bangonios, il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que bon français la balinga et comment pas se mettre au kaka. Donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas d'ici. Donc quand même je pense qu'il a sali bien en français. Donc s'abonner à kaka. Donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.